Jordan Moananga, nangaki pona tous sur internet, nangaki tozo na biso na telenet. Mais le kwanga nazana nyongo moko boy kuna kombo nanga bolinge so opesanga ngote avant no kana futa nyongo wana. Yango nini to chango na kombo na yo. Comme ça te ngamo na bando futa fartir wana. Mais aka na kombo na yo comme ça to cha e ya awa. Merci. Benga bango kasi. Merci. Jordan, nalingate roibisanga maman t'y a vu. C'est très impoli. J'ai vu quoi? Ngana mona moi na sanza liboso na yo. Maman t'y a vu. Eh. Na pixaka yo. Nangate na ebisaka yo Jordan. Nini? Oganga po okota maman t'y a vu. Tu es affiché à la banque. Kasibani na bino bozbo koko zoat. Nini, ba facture Telenet qui n'a pas été payé. Eh maman Jordan tika lo babo ebike. Batwana pe bazakanda na bosana kaso 3 fois mobimba. Eh te yaya toko bongi sango, on go somba ni voiture. Eh, sko balobini. Tu es juste affiché. Jordan tika aussi les kakasi yebisa tindela parce que ba facture on peut la bongi sango. Senga bango moi yokanga te yokanga. Senga bango nazana ngo soutenir éviter ça fait longtemps. Senga bango ba bimisa ba fakinyo ça comme ça nga mon enfuta. Vous autres claquez la porte avant de la casser. Je me l'a aidé claquer la porte. Bichilix Bichilwa